Son Excellence et gouverneur Chantini Ngobila. Oui, bien été. Tu as dit mais qu'on a avanti, mais gouverneur il a recevoir Imana. Imana est Koufaki, Imana est Koufaki Skoboté, la Mboka, mais ayeba que peuple congolais azana kanda. Peuple congolais azana kanda makasi. Toi na kanda na biso no il faut la social, nzala, banzela, donc vie eza bien té. Ouais, merci mbote mingi na bande connaît surtout au ba mesana Rolanda biso na chaîne na biso mltv.com na ba abonner nous surtout na ba auto ba on ba adhérer biso na chaîne na biso bo s'abonner massivement ndenge bo mesana toujours ko s'abonner donc les vraiment tout ces micro baladeur tout le belamingi sujet au eningi simboka donc ba gouverneur sortant ou ya ba province et surtout biso mingi la province de biso ya Kinshasa gouverneur au biso tozela quitté mais à la grande surprise tout le monde nous soit abîmé le bivmeza ki ndongwana au Pesimbombo boy na capitale ya Kinshasa ba au peuple azela ki au kinya zela ki yango te bimi yango lelo la cadre musala na bino toujours le beau message recommandation na page Facebook na biso yango to boy to la liste information to bimi na nzela on a reçu la micro baladeur ya kotuna avis ya peuple puisque pouvoir est qui pouvoir au peuple. Merci na séquence publicité au bout du Kolanda ya nini na biso donc yango to bayi to retambisa micro baladeur na biso na nzela tout na avis ya ba ndeko no soto ya ba peuple kino puisque ndongwani oyo peuple azela ki yango te biso to moni lelo donc yango to linga to tambisa mo micro baladeur na biso to luka to yeba vraiment peuple alingini ni po lobit balobaki mais to luka to yeba to tuna bandeko na nzela po o peuple azela ki yango te to moni à la grande surprise to moni gouverneur o biso to zela ki nani c'est la ville de Kinshasa to banozela le rôle la vie na biso magloire kabemba to comprendre temba mort à la grande surprise to yo monaka que gouverneur mo abimi mbote ndeko ouais bonjour nabi nangana tuna okara pona mituna ya gouverneur sortant o ya ville ya Kinshasa abimi est-ce que kobi koyebisa biso kombo na ye to boyambi ndenge nini na nouvelle o bimesi bon gouverneur o aye o kombo le kutuna yebiete na yepete pesa uti to yebite gouverneur esi ko abimi mkolo bon to yebite to bika gimbuta mda uti mais au pla côte ndé to yebiete mais son excellence gouverneur Chantini Ngobila oui bien été tu as dit mais qu'on a avanti mais gouverneur il a recevoir Imana Imana est Koufaki Imana est Koufaki Skoboté na mboka so sana c'est le côté na kata Imana dia bomi Imana parce que na mboka so nene makamba festa makambo biso peuple to en souffrance jamais reçu biso makambo za la raté usamona bino na bisamona bino boyambeke ono ndenge nini lobi komeleki bino ono ndenge nini po abike na siège ya IDPS ba panzi biloko babundi na ebite bino papa mwa ete ngaku na za kutu na ville mais na ville kuna lobby mystique dans bata ya IDPS bitumba makambo basali kuna makambo basali wana to CPT dans pour la cas bimisi gouverneur o asika o ndeti ngaku na eba kete na okika kombo e pana yo mais oui na ka e pana yo mais est-ce que ndeti yebwe bako tete gouverneur pour na ku na entreprise na ku ya mukende timana quitter ce qu'on a capital bon ça peuple qui nous tant que pouvoir au peuple c'est que bino ce que ça tanda qui nani no peuple bon biso tanda que fallait pas jouer mutu mobo ya parti ya IDPS bacha oh bino bozela oui to zela ki bacha mutu mo ya IDPS na nini na gouvernement ya Chichi est-ce que na masolongo bozaki majoritaire to bozaki minorité bon biso to na posa makambo ya te na posa ke o to ba sala na pouvoir to na micho do bazala ngete ba so sa biso so gens nani Chantini Ngobila donc ba sa moni ala ko trop donc jamais roti à biso mutu mobo o da kambo la sa da donc la faute donc jamais roti à biso sur simba te parce que lilobani ni oyo ko s'adresser na ba konzi oyo bazala niveau likolo kuna oyo nini intervention ni passer la bino bon intervention na bon net na pa na ngai bon na bila ngai
Donc, ils sont un peuple trop souffrir. Donc, jamais ma konza bikolo ba ozo isoka mokano mobe pasa makambo na ndenge na ango et ça l'a raté. Ba luka makambo ba sala ngo bien pour peuple pe azo pe sika na ye droit na ye na ndenge bien. Tabwe to souffrir ma ezate courant ezate ba transport passi sombule betu muke ba nzeke tonda ba pose tonda index ko chance ngo so ba te mais mana kimbuta bara ndenge moko bon on a habité papa Félix le président on a habité ça là tout au club biso mutumwa bien to a posé mboka biso ekende bon so jamais mboka ko zonga asina so boko ko pesa chance tende bo pesa ki ba gouverneur sortant bon to pe chance te bon to pe chance te il passait to équipe trop on a pouvoir Kabila azala sala makambo basala ezate to a posa ke ba lukaso gouvernement ni mutumwa bien ba tshesi awana ba longola e merci ndeko na intervention tu ko sala toujours to tambola toujours na cadre micro baladeur na biso ya ko tambola ko kende ko tuna bandeko donc na cadre ko tuna to tambola pour photo tout lukato yeba mbote ndeko on a bien tout par rapport à l'intervention du gouverneur na ville à Kinshasa où tout s'attendait qui était mais surprise pour ça la mission avina yo tant que peuple tant que kinois solo avina ko zani na gouverneur sortant au est ko ko tangela biso kombo na ye to yebi moi expérience ne mbo ça ko travailler bien mais est-ce que comme le gouverneur c'est qu'il est bien Chantini Ngobilo est bien même politique vraiment ah merci beaucoup na ngai tala nengema donc le peuple vraiment très fâché à Saranaté puisque au bango ba s'attendait ki nango yango te mbote ndeko bonjour ndeko nanga bonjour na binanga na tout na na cadre d'intervention il y a si j'ai motorisé partager le par rapport il y a gouverneur Eli à ville à Kinshasa donc à vie nous eko za ndenge nini uliambi yango usepelite ou comment bon en fait sangango tango ya ki vome sala biso pitié makasi parce que le gouverneur obocho bimsa o to yebieti Gentini Ngobila bon na kombo na ebité na yoka ngoka epa na yo Gentini Ngobila so na raisonner bien kombo wana na yoka ngo na baninga be Équateur bakota ba mandaka aboma kutu bato belé ba côté wana oh ya solo ouais c'est eza solo aboma bato belé dans à travailler ça musala mo ya bien té réseau étonné biso surtout biso ba jeune gouvernement wa uchole kao asali le côté banzela yango président Yesika a komi ko bonisa ngo tandis que wana nyoso zale misala ba gouverneur il fallait basala ngo tong bazale na misala na bango maintenant lelo ba kei basale le côté maintenant o ba yeli biso lisusu oyo musala neza bien té soit disons azala ki président imana soit disons azala ki partenaire imana donc basangone saka ya mabe et ancien gouverneur ya Maindombe mais kuna pe na Maindombe ndeto yoka ki donc c'est l'expérience de Mimi pas comme gouverneur ya ville na habité bon pour ngai vraiment na monsieur le président Ozolanda biso na minute oyo asala vraiment choix bien parce que kini ya munene Kongo eza munene to uti na pasi to linga to koma na bisengo maintenant tango zozongisela biso kaka bato ya kalawana oyo basala kalawana to bénéficier le côté ko biso dire vous avez une tout vous avez une kanda puisque babi que peuple congolais a très fâché et précisément surtout ba peuple surtout ba habitants kinois mais des autres que les cadres na villa tomba okaki sangwana gouvernement bini IDPS tomboka qui contre parti à l'autre président na biso otaki koleka wana des autres salamaki batu bazokaki ba blessure ba nini ebele donc etonaki biso fort même biso moko ba gente to sepela na moti de ça la biso vraiment passe bon peuple nini oh donc nani oh bino satanda ki ya ko bino comme gouverneur ya ville Kinshasa oh ya ko rénover ville Kinshasa bon vous satanda ki na nani selon opinion na ngai to satanda na biso na mutu moto to bando chaka mais to satanda ki na choix ya président yemoko parce que oto yoka o Gentini Ngobila o na propre volonté na biso tout le monde qui a
choix ya président est mon côté. Mais le choix ya président aussi puisque il y a des qui par élection. Donc président ko ça la choix na yé puisque par élection qu'il fallait pas voter na éviter. Bon, on a vraiment toi on est d'accord té. Vous êtes d'accord? Toi on est vraiment d'accord té. FCC ya Kabila wana eza parti moko donc toyebi ba mabebele uti na kati wana. Mais faut se comprendre bien puisque FCC ceux qui bango bako déborder na ba gouverneur na ba député na ba sénat puisque bon ba qui majoritaire bango ba préparer kini na bango bien. Est-ce que bon yo na habité aux na parti FCC tous na parti à la Moka tous na parti à nini ngaza parti mon côté tant que do jusqu'aux anani ngaza kino na sa congolais tant que peuple na solo bela tant que mboka na biso o évoluer tous à la bien to bénéficier ba matériel na biso nyonso za professionnel parce que na ma oyo ucho sa mandeti gouverneur abimisika o vraiment to satanda ki na été o biso to satanda ki na ngozale bazwa ta mtu moko na IDPS bazwa ibacha gouverneur ko makambo le kabia la bien bazo mtu mona IDPS mais ebaki IDP pardon IDPS na FCC basala ki alliance mais ba travailler bien té FCC na biponi bundima ki alliance wana obi ke bato ba travailler bien té soit des abat babomi Congo mais pour la nini bino boko luka bo sala à l'est na bango omote ke bino mo omote ke bon d'autre part pe ozo pesa la bino batana ni raison batala muka bana bona raison makampuski la muka batele maki bataki déterminer babi ke bato oyo da ba travailler pendant 18 ans de bakoki suko travailler té mais oui, normalement ni meko sala à l'est na bango donc faut ba sibir na nyonso je sais pas. Bon, en fait, wana to sengana monsieur le président Nabiso alande la dossier wana bien. Parce que s'il fait que yépe azo continuer cause la uni na l'autre président Nabiso auti kolongwa. Vraiment wana et marché te peu ataye mo ko pa ko salate. Parce qu'on travaille bien té. On travaille vraiment bien té. Na ba note ça. Souci na bino zanini na ba konza mboka po ekolandama. Parce que souci na mino ba ça la bino nini puisque babi que toi na état de droit ata gentini ngo bilonga continuer mais akosala les sous ba bêtises o yute ko lekate na ba gouverneur sortant pour te dire que nous sommes établis ça programmé tout que tant que musale ko banda nous sommes dirigés par premier ministre na habité ce bino ce souci na mino que gentini po ndeza ba rolonga les soucis ninga za eli gouverneur de la ville bongo ce que boluka bolo bana un mois dans liloba mo e ko encourager to e ko passer conscience du travail je ne sais pas. Bon en fait gouverneur oyo ba ochocha sika oyo donc il a bien déjà moi déjà sopani ba lokota yangote asala musala na ye mais ayeba que peuple congolais azana kanda peuple congolais azana kanda makasi to na kanda na biso no il faut la social nzala banzela donc vie eza bien té tant que gouverneur ayebi que jeune il faut attendre jeune il faut asala parce que société na mboka il faut ezala mais no biso ba jeune lelo tozabwe ndeti na minute na uti makolo banda lemba ti na komi na komino mususo donc pona ni transport ezate musala ezate donc ba calculer tonde belé na mutu pani ba gouvernement ba gouverneur ba député ba na bango nyonso ba sala misala bien te ba s'occuper na biso te ba s'occuper na ba propre intérêt na bango moko mais no biso to bénéficier nani na eloko te na leli mabe donc peuple congolais surtout précisément habitants quinois très fâché à Saranaté, très fâché à Saranaté en tout cas gouverneur Eli Jean-Fini Mobila papa bana donc Lucas m'a retrouvé vraiment peuple quinois solution puisque baza très fâché puisque na ba décon na ba erreur belé au gouverneur sortant na biso auteur au sala donc talama intervention donc na moni na noté que mutu mo dans na micro ba au sala donc mon côté au dato yambé déjà le bidaki que on bienvenue donc ba tout baza na kanda donc Lucas vraiment au résultat vraiment donc Lucas vraiment au résultat vraiment solution ya peuple congolais très fâché à Saranaté. Merci de Banerono surtout au pesa biso te ya kolanda biso puisque to bimaki na cadre ya musala eza na cadre ya bomate ma betambola toujours bon puisque babayi que pouvoir au peuple état de droit cela veut dire que pouvoir au peuple donc peuple a ce peli na eti na makambo ute ko leka ya mo to bimaki na nzela na cadre ya musala bandeko esengaki balobi donc to bomiti eza juste musala donc na balandi nyonso bakolanda ngo donc boluka bo pesa ba vie na bino bo mesala toujours ko komela biso na page na biso
MLTV donc et na ba abonné na biso surtout beau s'abonner toujours massivement la carte musala donc juste analyse moi vite fait car ya nzela ya koyeba kolobela sur analyse ya président Eli na biso abimaki donc mbote pe na bandeko no surtout o ba soutenir biso na musala et puis na sima ya bilili na biso tout ça na omele les caméramans les plus magiques du monde donc en point digital merci na op merci na bandeko no surtout et na bo sanité bébé secret de Poupixel papa Freddy côté à Suisse normalement frère Nangaï, Yannick Moutombo, Jocelyne Moulanga, donc bandeko no surtout France, Paris, Belgique. Merci, bye.